Bande kona ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu ndeko na bino mama Deline na ye kosala video oyo susu liboso na bino na ye liboso na bino kosala video oyo mpona kopartage makambo oyo Nzambe alobaki na ngai na partage yango na bino yango na ye kopartage makambo oyo Nzambe alobaki na ngai na partage yango na bino yango na kosenga bandeko nyonso tobondela po ete Saint-Esprit azala na biso akamba ngai mutu oyo nazopartage message oyo na yo ndeko oyo kolanda message oyo tobondela po ete Saint-Esprit azala na biso po ete makambo oyo ngai nazoloba oyo Nzambe azotalisa ngai Nzambe azoloba na ngai oyo naopartage yango na bino soki koza rempli na Saint-Esprit te okoka kocomprendre makambo oyo te okoka kocomprendre yango mpe yango na tobondela Saint-Esprit azala na biso na video oyo tobondeli na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi tobondela Nzambe papa na biso na lola mozesel kolo mpe na se kolo Yesu Masiya papa Nzambe tala ngai na ndeko moko na moko alanda video oyo papa topamboli yo topesi yo merci po ete oza Nzambe na biso oza nyonso mpo na biso okumisama sanjolama na yo papa yo oza Nzambe oyo permete biso tozala na bomoi ekolo opesi nga makasi papa ya kosala video oyo mpona kopartage makambo oyo yo kolobaki na ngai papa po ete napartage na bandeko nyonso oyo bakolanda ngai yango na papa topesi yo merci tokomisi yo tonetoli yo tobeleli yo molimo santu ozala na biso ozala na biso ozala na ngai na opartage message oyo papa ezala ngai te eza maloba ezowute epai na ngai te me oyo ezowute epai na yo papa po ete bana na ole bakoyoka yango papa bacomprendre mpe bazwa 1+4 na bomoi na bango Saint-Esprit zala na moko akoyoka message oyo papa fongola ye mayele oyo tiaka kati na moto papa po ete ayeba na kocomprendre message oyo kolo na pamboli na komissio na netoli ozwa lokumu komisa masanjolama si ete message oyo lere ezokuta moto azolanda yango na bapasi na mikakatano Seigneur kolosembola loboko na maladi guéri Seigneur na bitumba bundela Seigneur o Yesu mona bana na o papa tobeleli yo papa Nzambe sala kati na bomo ya bana na okolo Nzamba puntulendo tobeleli yo Nzamba bakoko na biso tobeleli yo Nzambe Abraham Isaac Jacob tobeleli yo Nzamba fumukimbangu tobeleli yo papa o Nzambe mona biso bana na o papa na mokili o papa makambo ebele ya mabe ezali papa me biso totie motema epai na okolo mona biso mona ndeko moko na moko azolanda video o papa pesa biyano na bakestion nyonso oyo asala na okolo na pambolo na komissio na netoli ozwa lokumu lelo lobi mpe libea na ebela nyonso tobondeli bongo tobondeli na komba tata mpe ya mwana mpe ya molimo santu nde tolobi amen bandeko na ngai na ye kosala video oyo mpona kopartage makambo oyo Nzambe atie na partage na bandeko nyonso bolandanga naza sire nakoki kosala te video lelo kaka nakosala te video oyo nazolobela makambo oyo Nzambe alobaki na ngai yango nazopartage na bandeko nyonso après kaka lelo naosala su video mosusu video wana ekozala plus baréponse na bakestion oyo bato bakozaki nde nakosala video mpona koexplike en tout cas ndeko oyo kolanda yango okozwa mpe implicite okolobela mwa makambo mpe ya bandoto na video oyo naosala to naosala nka lelo nde ka nalati ka elamba boye nde ka nalati boye donc naotia oyo numéro 1 wana eza numéro te mpo lokwa nazwi occasion kofanda devant caméra liboso nazwi occasion ya kofanda liboso ya caméra en tout cas esalinga bien na profite nasala ta de video mpo video oyo nanga nasalanga déjà 2 jours passé mais moka bacontretemps moko na soki nde nini bon lokwa nalobi ke lelo mpenza nasala bavideo mibale naosala mibale en tout cas yo oyo olanda video oyo bato ebebi kotalaka elamba so na tie numéro 1 yebaki kaka nalati video numéro 1 c'est que ezaka elamba oyo nasaleli yango des vidéos lelo naosala des vidéos na elamba oyo nalati en tout cas soki mpe nasali kaka moko problème ya te oyo bana wata papa dabaki osala mosala video lobi na osala video abe na koloba bongo te sala kaka me bolimbisi toza kaka bato lenga nazosala bongo naza motive na yebike ndenge naosala video oyo lelo lobi so naosala video me lobi yango omona mwa compte eta moko etani mpe nasali te en tout cas bolimbisi yango nalobi ke na ndenge nalati elamba oyo nazosala des vidéos nalobi boye mpo lere omona kaka meme elamba okantisaka video oyo otalaki me eza mibale moko na otia video numéro 1 moko na otia video numéro 2 nasi bocomprendre yango lelo na ye naloba donc napesi ma bandeko nyonso merci bolimbisi napesi bandeko nyonso merci bandeko nyonso oyo bozotia bacommentaire Nzambe amona bino Nzambe amonaka na ye bino lebo otia bacommentaire na me nga mpe so mama Deline en tout cas funa loba mpe kaka lisusu ke Nzambe amona bino mpo bacommentaire na bino nga mpe nazozwa mpe quelque chose na bacommentaire oyo bozotia wana nazomona yango epuis bato oyo bozotindelanga baaudio otie commentaire kuna otindi mpe audio ezosala bien donc video oyo ezoya nde nsima tolobela makambo yango bacommentaire mosusu namonaki wana na baaudio mosusu nazwi ya bato donc tolobela yango na video oyo na otia numéro 2 oyo naosaka lelo tolobela mpenza mingi eza mpe so likambo bandoto bandoto donc namoni eza sujet mofuta okotaka nango vraiment makasi po ekosunga na ngai na bino bato bozolanda ngai en tout cas Nzambe azala moko na moko wana likambo bandoto nalobela na deuxième video oyo naloba kaka makambo oyo Nzambe alobaki na ngai makambo oyo Nzambe alobaki na ngai en tout cas napesi bino nyonso merci bino nyonso bosoutenir nga bozobondela mpo na nga en tout cas merci bokontinue kaka kobondela mpo na ngai Nzambe azomona moko na moko napamboli Nzambe mpo na bandeko nyonso mpona babone nyonso ya Deline TV na pamboli Nzambe mpona bino e baoyo nanu bosabone te bosabone mpo topartageaka makambo oyo Nzambe azotia topartage tant ekomi mabe ifo toyebaka lobi na biso ezala ndeni ifo toyebaka makambo nini mpo tozomona bamabe ezoleka ebele na mokili oyo tozomona ndenge tokomi na suka tozomona ondire tokomi na suka mais lere tozoyoka bamakambo oyo tokomprendre ke tokomi na biso na suka te
to comprendre que tokomi na biso na suka te ezala yo moko moto ozolandanga na vi na yo moko modele ozomona kaka vi na yo ezomarche te ozosambela te ozosambela te ozomona maladi mikaka to na bacomplication ndenge na ndenge yo ozokanisa ke vi na yo ekomi na suka bandeko na ngai mais lelo ozolanda makambo oyo okokomprendre ke vi na yo ekomi na suka te ndeko na ngai okomprendre ke vi na yo ekomi nango na suka te eloko eza na yo kaka tambola na kobanga nzambe vi ya sanctification epuis kobondela ozotanga bible eloko eza na oka yango wana kotambola na kobanga nzambe kotanga komedite parole yango nde yo fosala mpo oyeba ke vi na yo ekomi nango na suka te biso nde tozabwe biso bana nzambe tokomi na biso na suka te bakosukisa na bango biso te ata basali boye batie baloba bamati bakitisi bakosukisa biso te lile yo ozolanda makambo oyo okokomprendre ke tokomi na suka te yango bomoni ngai nazoyebisa bino mpe na makambo ya boye bon tokende na makambo oyo nzambe alobaki na ngai ezalaki na 10e mwaka oyo toleka ya 2021 toza na 2022 awa makambo wana elekaki na 10e mois na octobre de 2021 oyo nzambe asololaka nanga makambo oyo ngai nakoyebisa bino na video oyo napartage kona mwa bandeko oyo napartageaka na bango epuis na lelo nde nalingi nde napartage yango na bino makambo oyo eza nini avant nakota na makambo yango na osenga na bandeko totanga nao makomi tellement eza sujet moko makasi eza sujet moko vraiment oyo bato ebele ntango mosusu bokomona yango compliqué yango nalingi ke nabanda nao likambo nao na explike nano likambo ya enlèvement likambo ya enlèvement ezali soki toke totanga makomi na nzambe totanga makomi mpo tocomprendre makambo na ye naloba avant naloba makambo tokende nao na makomi mpo bato tellement eza kaka te alobaki boye oke tokende na makomi tokenda na Matthieu totanga Matthieu 24 bolimbisi na luka totanga mwa makomi ndambu mbangu totanga mwa badini ebele tokenda na Matthieu 24 chapitre 24 verset 14 elobi na biso boye Matthieu chapitre 24 verset 14 elobi na biso boye totangi yango na kombo na Yesu Masiya bakosakola sango malamu oyo ya bokonzi ya nzambe na mokili mobimba mpo bikolo nyonso eyoka yango bongo na ntango wana suka ekoya donc tokosakola biso bakongolais tokosakola sango malamu oyo ya bokonzi ya nzambe na mokili mobimba mpo bikolo nyonso eyoka yango bongo na ntango wana suka ekoya donc na bandino na oyo yango ezolakisa biso donc ezolakisa ngai ke leri biso nde tozoloba ke tokozonga na Congo na bato oyo tozala na Congo wana nzambe akotravaille puissamment na Congo wana mpo sango malamu ekobima na Congo wana ekopanzana mokili mobimba mpo bato ya bikolo nyonso babika bongo na ntango wana nde suka ekoya wana nga mutu ndenge nasosoli yango nde namoni yango na makomi awa en tout cas donc nzambe aza na posa abikisa bato ebele yango wana alobi na biso boye na Matthieu 24 14 toke na Matthieu 24 yango kana 36 topusani na 36 Matthieu 24 36 elobi na biso boye natangi na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi totangi na 36 awa na 36 balobi na biso boye moto moko te ayebi mokolo to ngonga makambo wana ekosalama ata baangelu na likolo ezala kutu ata mwana kaka tata ye moko moto ayebi yango donc awa na Matthieu 24 36 elobi na biso mutu moko te ayebi mokolo ya koya na mwana nzambe ezala ye moko Yesu Masiya ayebi yango te kaka tata mutu ayebi mokolo wana botangi wana babible na bino bomona yango ezali toke lisusu na 1 Thessaloniciens 5 2 tokende kotanga makambo bakomi na biso kuna na 1 Thessaloniciens 5 elobi na biso boye na 2 elobi na biso boye 1 Thessaloniciens ona ye wapi anga ye 1 Thessaloniciens 5 te pokunda na kemona makambo susu bolimbisi elobi na biso boye pamba te bino moko boyebi malamu penza te mokolo ya kolo ekoya ndenge moyibi ayaka na butu donc wana toyekomona ke mpona kolobela makambo ya enlèvement mpona koloba makambo ya enlèvement
eza ke nzambe moko ayebi biso toyebi te nga mama deli nalobaka yango na repetaka nga nazelaka nanga de événement papo ya révélation ya makambo ya nzambe nayebi ke enlèvement ekozala nayebi enlèvement ekozala na mibongisa na nga mpo mokolo enlèvement ngo toyebi te na mibongisama na nga mpo natikala te et puis par rapport ya révélation makambo nzambe azorevele ngai naye kocomprendre ke tokozonga kongo mpo nzambe alobaki na nga ekosalama na génération na bino na temps na bino oyo bokozonga kongo kuna nzambe alobaki na nga akosala makambo minene na kongo wana aza makambo minene na kongo mokili mobimba bakomona ke nzambe aza na kongo nzambe aza na bacongolais mokili mobimba bakomona mpe bakomona puissance ya nzambe wana oyo akotravaille na kongo puissance ya nzambe wana bakomona yango mokili mobimba nzambe alobaki na ngai yango lokola nzambe alobaki na nga nakanga bilaka na nzambe nayebi ke ekokokisama tokozonga kongo ngai mama deli na bandeko nyonso oyo bazotambola kati na kobanga nzambe oyo tobima kongo topanzana partout na monde entier topanzana na chine partout tokozonga kongo baoyo baotambola kati na kobanga nzambe tozonga kongo nde tolobela likambo ya loin ya nzambe oyo akozala kati na kongo wana tozonga na kongo yango nde nayebisa bino soki nazoloba boye soki nalobi kongo enge elobaki temps oyo tozali kongo avec se mais nde nakoloba soki nalobi royaume kongo seke enge elobaki wana deja toza na roi na biso na kongo wana toza na roi na biso na kongo wana nde nakoloba royaume kongo toyeba différence wana donc biso nde tokozonga na kongo nde siko tozongi na royaume kongo nayebi te soko tomizongela avant tomizongi nanu wana toza na Congo avec se Congo oyo ezana se à l'après wana soki événement nini ekoleka nde toya okoma na Congo avec ta oyo ekokoma royaume Congo wana nayebi te ou bien ekomela royaume Congo à l'après biso tokozonga wana nde antuka wana nayebi te mais na nga moko nde namonelaka ngo mwa ndambu ondire ke tokozonga nanu à l'après nde ekokoma royaume Congo wana ngambu nalobi eza révélation te nde namonaka ndeti nayebi te soki ezala avant ou bien après yango nga mama deli na oyebisa bino ke enlèvement ezali eza na bato mosusu bolobake mama deline opesaki biso message nzambe aote kopesa message te na 2022 oyo baoyo nyonso bazolinga kotika biloko oyo azolinga bango batika te surtout basi bazolinga kose déplie te na nzambe akobeta bango mpo azongisa bango na nzela mpo bato ebele bakorate enlèvement oui eza ndenge wana eza bongo bandeko na oyoka nza enlèvement mpo ozela kaka yesu masiya aleka koya alende toza ndeze nde yango wana soko okufi lelo soko okufi lelo bible elobi na biso na ntango enlèvement na bato bakufaki bakosekwa baoyo bango kutu bakosekwa liboso ale tokutani na bango tomati soko yo soko okufi lelo na bameshe na yo na mutu na bamakiyage na yo na elongi okufi lelo kasi jour noyo ya suka yango oyo mokolo enlèvement ozala te ozomona yango na bible elobi na biso soki toke na otanga ngo natanga ngo na nzela na lukambo touti kotanga yango na Matthieu 25 totanga yango na Matthieu 25:13 totanga makambo oyo elobi na biso kuna Matthieu 25:13 nayebi te soki atotanga yango mais totanga kaka Matthieu 25:13 elobi na biso boye bandeko na ngai elobi na biso Yesu asukisi boye yango wana bozalaka na ekenge pamba te boyebi mokolo te tongonga donc toyebi mokolo te toyebi ngonga te il faut tozalaka na ekenge il faut kozala na ekenge donc oyebi te ngonga nini liwa mpe koyi koyela yo ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali liwa mpe koyi koyela yo avant nanu kutu ke enlèvement esalama okufi donc yo so okufi lelo eza lokola mokolo na oyo ya suka yango wana donc ozozelaka mokolo ya enlèvement so otambolaki kati na sanctification otambolaki kati na kobanga nzambe wana sikoyo ekomi kaka mokolo ya enlèvement na yo nde tokokutana su na yo nde tokozala enlevé biso na yo biso tokozala vivant na yo okufaki nde okozala enlevé jour wana donc jour oyo asuka yango wana eza ke fu tozala kaka mpe biso nyonso tobongama donc tika makambo oyo nzambe azosepela nango te mpo na yo tika ntango na vie ya sanctification nde eza bongo yango bayebisi biso awa totambola na ekenge donc wana je crois ke motu nyonso acomprendre na ngai nabanda na wana mpona makambo oyo naye nayebisa bino oyo nzambe alobaki na ngai nde nazokoannonce bino yango epuis na explike bino na makambo tu nakoki koexplike bino wana mpo bocomprendre yango ndenge ekozalela mpo boloba na ngai te ke mama deline yo oyebisaki biso ke enlèvement ezoya kala te enlèvement ezoya kala te ndenge nini ozoloba na biso su makambo ya kongo nayebisaka bino ke makambo ya kongo ekosalama nzambe soki alobi ke enlèvement eza kala te eza langage na ye eza langage ya nzambe eza langage ya nzambe so alobi na langage na ye biso tokolandaka oyo alobi ye alobi enlèvement eza kala te tondimaka enlèvement eza kala te mpo kala te mpa nzambe ane kozala mpe 2000 ans 1 an 1 mois 2 mois donc kala te ekozala mpe 1000 ans ekozala mpe 100 ans ekozala mpe donc ndenge kaka ye moko nzambe alobi yesu masiya ayese badisiple na ye alobi ke parmi bino boza awa bato mosusu bakokufa te ti baomona koya ya mwana moto eza langage ya nzambe
donc je crois que tu comprends ma kambango donc lelo na solo bela ma kosi saka kotanga kuna longola balineti oyo ko to si sakotanga donc to komi na message oyo nzambe apesaki ngai to komi na message oyo ngai na kolobela lelo olibi sito video ekende bele en tout cas bo mesana déjà pe to mesana déjà to loba l'essentiel to loba oyo to koki koloba na video oyo ko nzambe esente so sunga biso nango avant que on ena lobela lelo nzambe aza na biso na to kende na kotanga makambo yango oyo nzambe alobi toke na Genèse 1:28 Genèse 1:28 na livre na ngai lingala Genèse yango eza ebandeli livre lingala eza na complication côté Ancien Testament pour na comprendre yango Genèse 1:28 Genèse 1:28 totanga maloba nini elobami wana Genèse 1:28 boyebi yango bino nyonso me totanga kaka toyebi yebi na biso makambo nzambe alobi na Genèse 1:28 alobi boye elobi na biso boye Genèse 1:28 elobi na biso nzambe abenisi bango mpe alobi bobotana mpe bozala ebele botondisa mokili mpe bozala bakonzi na yango bozala bakonzi ya bambisi ya mai ya bandeke mpe ya banyama nyonso ya mokili donc point tokozwa awa ne bandeko na nzambe alobi nzambe abenisi bango mpe alobi na bango bobotana donc bobotana bozala ebele donc nzambe alobi bonso toke so na Genèse 9 toke na Genèse 9 7 à 8 tobandi na 7 tota na 7 na 8 elobi na biso boye bongo nzambe alobi boye na Noe mpe na bana na ye alobi na Noe mpe na bana na ye bino bobotana mpe botondisa mokili sikoyo nakosala boyokani ngai na bino na mabota na bino oyo ekoya nsima donc eza 7 tina 9 Genèse 9 obandi na 7 place moto eza 7 na 8 place moto eza 7 8 9 jeko eza na mwa complication na nde bakomeli donc fo okenda oka tina 9 donc omona ndenge nzambe alobi na bango awa nzambe alobi na bango alobi boye na Noe mpe na bana na ye bino bobotana mpe botondisa mokili sikoyo nakosala boyokani ngai na bino na mabota na bino oyo ekoya nsima nzambe alobi ndenge wana bon tokende sikoyo na message oyo nzambe alobaki na biso po oyo natangi awa bokomprendre yango le na kopesa message oyo nzambe apesaki na longola balinete naye naloba ezalaki na 10e mois ya année passé na octobre 2021 nabondeli na moi ndenge kaka tobondelaka na biso bandeko na ngai nafandi na ngai na mbetu nase repose moke nafandi na ngai na mbetu wana kaka kofanda nafandaki wana mbala moko namoni nzambe abandi kosola na nga nzambe abandi koloba na ngai na litoi nde abandi koloba na nga alobi na nga boye abi na nga Deline nzete eza ya kokauka abi na nga Deline nzete eza ya kokauka ngana bi nzete eza ya kokauka alobi na nga nzete eza ya kokauka ngana bi bon nzete eza ya kokauka donc ngatuni pe na do ndimi kaka na nzete eza ya kokauka ngana bi okay nzete eza ya kokauka bien nzete eza ya kokauka okay après tuni ngai oyebi nzete eza nzete oyebi pourquoi na yebi soki nzete eza ya kokauka oyebi mpona nini na yebi soki nzete eza ya kokauka ngana bi kolo na yebi te pourquoi yebi singa ke nzete eza ya kokauka alobi na nga boye alobi nde na oyo bano nzete eza ya kokauka elingi eloba boye elingi elobake bato baza te na mokili alobi elingi elobake bato baza mingi te na mokili bato baza mingi te na mokili ngana bi bon bato baza mingi te na mokili alobi na nga bongo bien bato baza mingi te na mokili abi na nga Adeline ngai nzambe nasala mokili mpo bato bazala ebele nasala mokili mpo bato bazala ebele me nazomona mokili na ngai nasala bato baza ebele te bato baza mingi te en tout cas esala ngai nzambe mawa ke ndenge nini bato baza ebele te na mokili oyo nde siko kana kamwaki kaka na kati na nga nakamwi mpo biso tozoyoka te bato baleki ebele fo badine bato na mokili mpo bapolition makambo ebele badine bato na mokili bato baleki ebele me ndenge nzambe oyo akoloba na nga ke bato baza ebele te na mokili oyo nasutumukaki ngabi nabandi kokanisa eloko ngabi nzambe alobi na nga bato baza ebele te na mokili nakomprendaki yango te nakomprendre te ngabi mbango nabandi kokanisa siko mikonzi ya mokili oyo mikonzi na biso ya mokili oyo bango bazolobake bato baleki ebele fo badine bato mpo soki badine bato te mokili ekosala soki ndenge nini makambo ebele bakrima banini ngabi me nzambe alobi bato baza ebele te na mokili oyo na raisonne wana bango pa ayesu kokontinue ali na nga Deline bato baza ebele te na mokili oyo nga ndenge nasalela mokili arepete abi nga ndenge nasalela mokili mpo bato bazala ebele abi na nga boye alobi ntango ezoya oyoka bien
tango ezoya le bino nga na kozongisa bino na mboka na bino le na kozongisa bino na mboka na bino ngai nzambe na kofongola kobota ya bato ebele fu babota ebele nga nzambe nasala te mutu na mokili abota bana misatu nasala bongo te nasala te mutu abota bana mokie nasala te mutu abota te nasala bongo te ngai nasala bato mutu moko fa bota bana ebele wana ndenge nga nasalela yango wana nazoyebisa oke lebo ozozonga na Kongo ngai nzambe na kofongola mabota ya bato ebele na kofongola mabota bato ebele nga na bia bon alobi mama alobi na nga boye ezali ma conversation boye alobi na nga alobi Adeline lebo kozonga na Kongo nde bozonga na Kongo wana na bato oyo bakozala na Kongo lebo okoma na royaume Congo bato bakozala mokie abi bato bakozala mokie na royaume Congo yango na ngai nzambe na kosala ete bato oyo basi oyo batikaka deja kobota kala bakobota lisusu basi oyo batikaka kobota kala bakobota lisusu basi oyo babota nanu te bakobota bana oyo bakokola basi oyo bakokola bakokoma na age ya kobota bakobota bana ebele bokozongela kobota ndenge bakoko na bino ya kala bazalaka kobota alobi nga na tia mutu te abota bana mokie nga na tia mutu fa bota bana ebele yango makambo oyo ekosalama na mboka na bino na Kongo yango nga nazoyebisa yo oyo nga na kosala epuis mokili mobimba ekoyoka makambo oyo nga na kosala na mboka na bino nde mokili wana ekoyebake ngai naza na bino nzambe alobaki na nga bongo apres alobi na nga lisusu boye alobi na ngai wana pete eza mpenza nazokoyebisa yango bandeko na nga nyonso oyo na basi na mibali ezokonsene basi na mibali bamama na bapapa mais plus surtout bamama nzambe alobi na nga ndenge ayoka mawa azoyoka mawa ndenge bato ebele soki abotisa mosusu bana misatu alobi ke ekoki nga ndenge naboti bana misatu bo ekoki na obota su te nzambe abi ezopianga mawa abi nga nzambe na oyoka mawa moto aboti bana 5 alobi ekoki abi nga nzambe nalingaka te moto alobi ekoki nzambe alobi na nga alobi ngai nzambe nalingaka te mutu lelo azobota bana alobaka ekoki abi esalaka nga mawa lelo bato bazoloba bongo abi lelo oyo yango nde bato ebele bana nange ebele baza kaka aboti bana 5 alobi ke ekoki aboti bana misatu alobi ke ekoki nzambe abi ezopesa nga mawa alobi na nga boye abi bato batika comportement wana ya kolobaka bano naboti ekoki fo koloba te nga na kobota ndenge nzambe akanaki nga na bota nayebi so bocomprendre donc fo loba ke nga na kobota wana nzambe alobaki na nga na kobota ndenge nzambe akani ngai na bota donc nombre ya bana oyo obota na mokili oyo ezodépendre na yo te moto kozwa décision ke nga na obotaka bana misatu nga na obotaka bana 5 nga na obotaka mwana moko nzambe alobi esalaka ye mawa soki moto azoloba bongo alingi yango te bato baloba ndenge wana ke nga na botika bana oyo kaka ekoki nzambe alingi te moto alobaka ye ekoki bandeko na nga nzambe moto alobaki na ngai yango nzambe moto alobaki na ngai nayebisa bino donc mutu kolobaka bongo te po nzambe azosepela nango te nzambe abi ye atia mutu na mokili fa bota bana ebele lelo yo ozolobake misatu oka na boti bakoki alobi ke ye alingaka bongo te alobi lisusu ke na bato oyo baza deja si apusani age se pusani sa botaki aloba te ke onga si na sisa kobota nzambe abi mutu aloba bongo te ke ye sa sisa kobota po le tozozonga Congo le tokóma na royaume Congo yango na basi na bino bokanga différence oyo eza na royaume Congo na Congo donc le tokóma na royaume Congo biso bato toza na royaume Congo wana nzambe alobi ke bato oyo si babota basisa kobota kala le tozala na royaume Congo bakozongela kobota bandeko na nga na oyebisa bino makambo oyo donc bato bakozongela kobota nzambe alobi na nga kobota ekoki mpe age te na royaume Congo na royaume Congo kobota ekoki mpe age te bandeko na ngai nzambe alobi bato mpona explike bino bozala na explike bino na compréhension na nga mpona comprendreki très bien nzambe aloba na nga na compréhension na nga eza boye nzambe alobi ke bato osi basisa kobota kala le tokóma na royaume Congo bakozongela lisusu kobota donc ndenge eloba yo so obotaka kala okomi na 70 ans oyo na mutu na yo olongola na oke ngati makambo ya kobota se eleka mpo tina komi na 70 ans donc nzambe abi okozongela kobota okozongela kobota ndeko na nga koloba te ko mama deli makambo nini azoloba tamusa komi na problème mutu te nzambe alobaki na nga donc oza na 70 ans ndenge na comprendaki yango okozongela na okobota donc makambo ekosama na royaume Congo koko azobota totya neti exemple yo so obotaki mwana liboso na age ya 60 ans obotaki mwana oyo ozali na age ya 20 ans oboti mwana liboso mwana liboso akoti 20 ans aboti mwana mpe ya liboso mwana nati akoti 20 aboti donc ekozala na royaume Congo yo oyo obotaki mwana na yo wana oyo oza na koko na yo oyo aza na 20 azobota donc yo koko ozobota mwana na yo mpe azobota na koko na yo wana mpe azobota yango makambo ekobanda kosalama na royaume Congo bandeko na nga ekosama na royaume Congo
batu bakobota nzamba lobi batu oyo batikaki da kobota kala lobi na ngana itabino bolo ba suna mnoko na bino tete ngasi na clôture kobota nzamba bezo sala imawa po wana eza makanisi na yo eza ya nzambe te nzamba yebika lobi ke na royaume Congo tokozala mukie lokola na royaume Congo tokozala mukie ye aza na posa batu fo bazala ebele ya wana batu oyo batikaki kobota babota kala na royaume Congo nzamba kozongisa kobota kati na batu wana batu oyo ya komona ke ngasi na koli na nga na komi na nga koko antuke lo nga na osela kali wale santesi na boti bana nga baboti boy nzamba alobi bokozongela kobota na royaume Congo soki mobali sa akufaki okobala nzamba li mabala ekosalama na royaume Congo ekozala na agite mabala ekozala na agite ke oyo tolobi te kobana nike wana ekomi kipédophile te ekozala bongo te nazolobela na bato oyo si bakoli na muto osi akoli koloba te konga kutu nde naza boye sina kola na nga te sila te na royaume Congo kobandela vie bifina yo kokontinue okobota lisusu so ina masali ongolu yo na bana na oboza na royaume Congo na bakoko na yo zobota bana na obota bakoko na obazobota yango mamoko ya makambo oyo nzamba kosala ekozala miracle na royaume Congo mpe mokili mobimba ekoyoka makambo oyo nzamba azosala na royaume Congo mokili mobimba ekoyoka yango ndenge na oyese no batemp oyo ezoyo eza temps ya miracle ya nzambe eza temps oyo nzambe akosala ya minene lelo azosala minene kati na mboka Congo na royaume Congo pardon lelo azosala ya minene na royaume Congo wana yango wana le bozoteya le tozoteya sango malamu ya nzambe ekopa yango wana le tozoteya sango malamu oyo ekokuta na royaume Congo ebima libanda bakomona na miracle oyo nzambe azosala baprodige oyo nzambe azosala na royaume Congo yango ekotinda bato ebele babongola mitema mpo bakomona nguya ya nzamba mpungutulendo na royaume Congo bakomona puissance nguya ya nzamba mpungutulendo ekomonana mpo na nini nazoloba boye deja nayebisaki bino soki ozalaka maladi moko maladi ana esilaka te le tozokoma na royaume Congo bamaladi ya bato ebele kolimwa na banzota bato bamaladi ebele na banzota bato ekolimwa nango apart non tozala na bamedikament na biso oyo nzambe akorefere biso wana kuta olongoli yango nango ekozala mais deja le tokoma kuna bamaladi na banzota bato ekolimwa le tokoma na royaume Congo yango wana le tokoma na royaume Congo bandeko na ngai le nazoyebisa bino ke mama oyo aza na 70 ans sasisaki kobota kala kobota ekozonga elingi eloba nini ndenge tokozonga na royaume Congo wana bandeko na ngai nayebi ke saint esprit fo asosolisa bino makambo nazoloba saint esprit asosolisa bino makambo bondima yango mpe bobotisa espoir moko kati na motema na yo yango natambola na kobanga nzambe tika biloko nzambe azoloba na biso totika tika mabe moko oyo ezalaka kati na yo mpo omona mpe makambo oyo ekosalama na royaume Congo bato mosusu bayoka ngo na mosika nazoyisa bino bandeko na ngai liwa ekozala mosika na biso na royaume Congo liwa ekozala mosika na biso na royaume Congo biloko wana nyonso yango monde entier bakoyoka bakomona bakoloba mboka moko kuna bato bazokufa su te mboka moko kuna donc okomona ke ta mosusu kapitali mobimba ya Kinshasa wana ta mosusu journée mobimba mpe moto akufi te oyo ekoki kosalama te na mokili na Congo ekosalama na Congo ekosalama ta mosusu une semaine mobimba na morgue motu akoti te nazoyebisa bino ekosalama na royaume Congo sikoyo bamama bato oyo baza na ba 70 ans ba 80 ans le sikoyo nzambe alobi ke bakozongela kobota mposi batikaki kobota kala donc bakozongela kobota donc nazoyebisa bino ke nzambe na biso akozongisa bato bagene lelo oyo eza difficile mpo na bino mpo bocomprendre mpe bondima makambo oyo peut-être nano oyoka yango te ekozala opasi mpo oyoka yango mais nga nazoloba kaka nazoloba mpo boyeba avenir na biso lobi eza ndenge nini tozobaka tozonga Congo sikoyo nazoyebisa bino makambo oyo ekosalama na Congo moko ya makambo oyo ekosalama na Congo bato tokozonga bagene tozonga bagene ndeni tozonga bagene pa miracle ya nzamba mpungutulendo mama aza na 70 ans ana 80 ans tozongi na royaume Congo toza na royaume Congo na kati ya royaume Congo deja lere aza deja na nde na nzeno bamaladi deja na nzoto mpo motu soki apusani mo babikuwa mo banini ezalaka mo bakokoso donc deja na royaume Congo bakokoso wana deja esili mama kosutuka kaka boye mama ya 70 ans 80 ans akosutuka kaka boye baperiode ezongi mais koma oyo eza nini oyo eza nini nasi kokomprendre mamu naoloba azongeli komona makambo ya bale komona lia bazalaki na ba 30 ans ba 25 ans azongeli komona ngo akosutuka kaka boye abanda kokima mbangu ta komokima mbangu akosutuka kaka boye donc ekokoma na biloko na makambo kuna nzambe donc eza miracle ya nzambe na eza miracle ya nzambe oyo ngana oyebisa non eza mokie mais oyo nzambe akosala wana ekozala ya minene
Aujourd'hui, maintenant, maman, il y a 30 ans. Aujourd'hui, pardon, aujourd'hui, maman, il y a 70 ans. Aujourd'hui, maman, il y a 30 ans. Tout bien, maman, pour qu'on a pas ça, aujourd'hui, maman, quoi, dans 30 ans, donc, moi, n'a pas mon droit dans 80 ans. Quoi, dans 30 ans, moi, on a dit, on peut connaître. Je crois qu'on peut connaître. Donc, aujourd'hui, il dit, moi, si, oh, il y a 30 ans. Aujourd'hui, moi, si, oh, il y a 70 ans. Au tiers, bah, mi balé, wana, ko. Au tout niveau, âge, na, bango. Oh, le bien, dans 70 ans, quoi, le bien, dans 30 ans. Pour te regarder, quand âge, na, biso, donc, qui ça, moté. On le bien dans 30 ans, on le bien dans 70 ans. Donc, tout le monde a différence ici. Yango makambo eko bimati mukili mubimba. Moko ya makambo ko batu na mukili bako kamwa. Bako kamwa bako makambo nyine zo sala mana kongo kuna. Makambo nyine zo sala makuna. Le bazo mona mwasi oyo azana âge boye ya 70 ans na oyo azana 30 ans boki mamba bango ya tout court c'est comme oyo ya 70 ans aleki boso. Badi non ezala boyete. Ezala boyete. Bako ozo pe bezame basali, bezamo batala âge mutu basala ngo na mikuwa. Bakozo na makila c'est na mikuwa. Bakozo mikuwa ya mutu. Bakozo mikuwa ya mutu. Basali examen ya mutu azana 70 ans. Ne papa ko azana 70 ans 80 ans. Na jeune garçon ko azana 25 ans. Batali na mikuwa na bango na bango âge moko. Makambo ko sama na Kongo ya ngwana. Bango na bango na mikuwa na bango baza âge moko. Yawe sama na Kongo. Yango na oye sabino bande ko na ngai. To bondela to tambo na kobanga nzambe po ya minene ekosalama na Kongo wana. Nzamba lobi batu bakozala muke na royaume Congo. Ya minene ketama na royaume Congo. Na ye bako différencier Congo na royaume Congo. Wana Congo avec K. Ezala Congo wana te. Ya sete ezala Congo avec K. Donc to ye bake nzambe alobi na biso yo mama ozolandanga oso sisa na okobota kala olobake wana mwana na ngai ya suka na mutu na yo. Nzamba zolinga bonte longo na mutu na ngasi na sisa kobota yo lobaka ngana zota ka de nzamba zo memelanga ba vie ya ba pepele ekozonga lisusu ekozala normal koko aboti koko na yake tala ye koko na ngaboti koko abota mama abota mama na ngaboti azana maternité ekosala mana kwa koko ezala normal ezala fête na fête to ka ngona fête place wana. Nzambe moka yebi ndenga kosukola biso, nzambe moka yebi ndenga kosomisa mikuwa na biso makasi, nzambe moka yebi ndenga kosala, ye moka yebi ndenga kosala, mutu mso azana 30 ans, pardon, azana na 60 ans, azongisi na âge ya 30 ans, na âge boye, olobaka kozana 60 ans, po emonisa miracle ya nzambe. Mena boye, batu bamona ki 60 ans na ote. Siko batu mso tokanisa ke, ba produit nzamba kopesa biso ba mayela kosala, ya kosukola nango, ya kopakola nango, ya moto pe biso makasi, ya eza miracle nzamba kosala na royaume Congo. Nzamba ko travailler na biso, akozala na royaume Congo na oyesa bino bande kuna ngai. Yango yo ozotambwa na kobanga nzambe te olingi kotika bameshi te olingi kotika maquillage te olingi kozwa identité ko ezala yo te nzambe azoka ekonete yo su mwana na ye te na soko otiki yango te na royaume Congo okozala te swati oza mosika ya royaume Congo okoyoka siko makambo wana matoi na yo yango moni bato nyonso esika azali akozala na posa aya na Congo. Yango moni na makambo oyo bandosama na Congo mutu nyonso esika zali akozala na posa ke aya na Congo. Tano nano yo oza quelque part oyoka te kuna mboka mo bato bazokufa te. Mboka moko eza wana bato penza bazokufa te bako bakolaki bakomozonga bajeni bako bakolaki bakomi kozonga bajeni bako osi babotaka bakomozongela kobota baza na esengo baza na kimia na mboka wana donc wana nano kutu tala no na mbongo sikoyo yo oza libanda mboka no olobani oza na posa oya na mboka wana yango wana nzambe azoloba koya Congo ekozala facile te ata biso toza mpona kozonga Congo ekozala facile te mais ekozalaka facile mpona baoyo bazotambola kati na kobanga ye nde wana ekozala facile mpona bango. Likambo mosusu na ye naloba eza na bato ebele oyo babota te na vi na bango oyo babota nanu te na vi na ye banda azala mwa moke ti akola abota te akosi 60 ans 70 ans 50 ans baage nyonso oyo moto akoki kozala nango ba 30 ans ba 40 ans abota nanu te. Eza na mabombami moko oyo eza na kati wana oyo ta mosusu na koloba bango boye te mais bato wana donc ndenge na esaki no bana moko baza quelque part bazotanga bana wana bakobotama bakozala très puissant babotama na mokili oyo bakozala très puissant. Bana na baobima na basi oyo no babota te bakobima na basi oyo nanu babota te bana na babotama wana bana na bazozwa retard akobotama na mokili oyo eza na baraison oyo bana na bazozwa retard akobotama na mokili oyo. Raison ya liboso ezali ke baza menacé donc yo mwasi oyo oza na problème akobota nano bota te bitumba na yo ta mosusu na lobi nyonso te bato oyo baza reserve oyo nzambe eza pona deja na nzela ya mwana mwasi oyo mosali na nga moko akobotama mwana moko akobotama awa akozala mutu boye na royaume Congo
so bana na bazotanga makasi po bakobotama bakozala très puissant bandale bazali ke bakozala très puissant so monguna satana azolokalize déjà bato wana po babota bana wana azolokalize bango yango na loba na okota na mingi te na loba mingi te mais eza yango na zoloba yo oza na problème akobota nano bota te na vie okokita 60 ans okokita 50 ans 60 ans 70 ans koloba te ko ngai na bota te na vie koloba bongo te nzamba alingi bongo te yo fo loba ka nga nanu na boti te bana na bakobotama pa miracle bakobotama bakozala très puissant bakobotama na bato oyo nanu babotama te na bato oyo nanu babota te bana na bakobotama na bazala très puissant kala te bao bandobotama kala te bana na babanda kobotama sikoyo misusu bazobotama te po yo mama na papa boza nanu na capacité ya koprotéger mwana wana te boza nanu na capacité ya koprotéger mwana wana te yango mwana na moye aya eza te moya sikoyo eza te akoya na ntango bino bokoma na makasi ya koprotéger po monguna satana ayebi ke mwana na kobotama na nzela na yo ayebi ke couple oyo mutu bakobota mwana moko oyo akozala parmi bana wana oyo bakoya yango omona monguna satana akobundisa mwana na atali aza na kati ya libumu akozala na bitumba lelo akobotama aza bebe akozala na bitumba yango na nzambe alingi yo oyo oza na problème akobota nano oboti te bondelaka makasi tambola na kobanga nzambe mpo bilaka ya nzambe kati na oyo oyebi yango te yo yebi yango te mwana oyo nzambe ataka kobotama na nzela na yo yango nzambe azotala yo tambola na kobanga nzambe tambola na kobanga nzambe mpo soki otambola na kobanga nzambe te okoriske libumu oyo ekanaki eboma emema mwana oyo akozala na nguya molimo santu monguna satana akoya kotia mwana ya mabe na libumu na yo mwena developement awo eza te eza na mabombami makasi yo oyo nano bota te me bazemi elongwa ozwaka nzemi elongwa ozwaka nzemi elongwa komitungisama te mabombami eza na kati wana mwena loba moko eza te babilo mosusu ezali soki mpo kaka baokazio mpe eza te bokazio moko bosali kaka conférence moko obengisi kaka bato oyo baza na problème boye bokutani wana bozolobelango bino na bino mutu mosusu ayoka te yango na oyo bango likolo fo kobondela kotambola na kobanga nzambe mpo soki ozotambola na kobanga nzambe te okoriske libumu oyo ekanaki emema mwana oyo akozala na nguya molimo mosantu makasi ekemema demon abotani mpe na mokili oyo aye kobundisa bato ya nzambe yo menie na libumu na yo mpo nini olingi kobondela te olingi kotambola na kobanga nzambe te presse kaka te funa bota presse oke kokutana na bapaster oyo baza na bango ya nzambe te nde batali oyo bakomprendre ke ye aomema mwana moko boaya kobundisa misala na biso alitika sikoyo totia ye mwana moko mabe donc eleka oyo ekoki kolekana mwena lobi ate donc fo kobondela makasi soki okomi na capacité oyo ya koprotéger nanu mwana wana te ya koprotéger nanu mwana wana te mpo nzambe aza na posa te mwana na abotama mpa na yo apres akufa nzambe alingi bongo te yango omoni ntango soki obotama ezowumela donc soki okomi na capacité ya koprotéger mwana wana te sikoyo okomi tungisama te yobondela ntango na kobanga nzambe na royaume congo mwana na kobotama sans problème mpo wana maboka bamedecin nyonso eza peto maboka bamedecin oyo akobeba lelo ezala te donc maboka bamedecin ezala crine ezala peto donc yango kana ndenge naloba mpo na bato oyo oza na problème akobota ntambola yo obota te okoki 60 ans okokisi boye komitungisama te okobota na kongo wana mwana na kobotama azozela oyo lokola yo ozokoka koprotege te yango wana fo azela tan azela royaume congo ake ebotama na royaume congo mais eza na bato oyo sokomi na capacité ya koprotege mwana na baobotama deja misusi babandi ya kobotama misusu babotama kalakala mingi te mais ebele sikoyo bamama na bango bapapa na bango baza na capacité ya koprotege bango te bakokende kobotama na royaume congo na oyebisa bino bokanga makambo na oloba na bino elonso na ina loba na bato oyo ke okufela mwasi okufela mobali bomitungisama te na royaume congo mabala ekosalama mabala ekosalama nzambe osala na ndenge na ye oyo ngati na kabwana na mwasi kala na kabwana mobali kala na tika na nkanga moko boyeboye bomitungisama te na royaume congo nzambe akosala na ndenge na ye alobaki na nga alobi mabala ekosalama na leboso na congo na royaume congo mabala ekosalama bato bakobala bato bakobota basi bakobota ebele yango message mpo na ndenge naloba na bino message wana ndenge naloba bino wana do oyeba ke makambo ya minene ezoya makambo ya minene ezoya yango yo ndeko na nga mwasi ndeko na nga basi ozobondela bimisaki esui de moko eke mosika likauki ekende bisika likauki nga na bilaka nzambe oyo azotia biso mpo na kongo lobaka nga na komona bilaka nzambe na kongo ntango wana kobanga nzambe tika biloko nzambe azoloba na biso totika tika via distraction tika bavi oyo ekokabola o na nzambe mpo soki te otiki yango te okoyoka masolo ya royaume congo na sango mpe wana sikoyo na mboka oyo tozali bamindele baoyebisa babi yo from congo yo outa congo mais mata biso eza na bible na opesa bino version moko mosusu bakoloba bavoisin bakoloba mema biso na mboka na bino mpo toyoki ke na mboka na bino kuna boza na nzambo ya solosolo oyo azosala baprodige na mboka na bino mema biso na mboka na bino
so yo moko tozokoka kokende na mboka mote so mema bato mosusu mpo bakokamba babake ndeni na yo olobaki nga mo mpe na okoka kokende te yango c'est le moment zala na vie ya sanctification tambola na kobanga nzambe mpo makambo oyo tooloba ovivre bisengo oyo ekozala na royaume congo na oyo fendo bisengo eza na royaume congo bato oyo baza na mosika na professeur tata simon kimbangu na orefere makambo ebele référence na nga eza na professeur papa simon kimbangu na professeur papa simon kimbangu alobaki na temps wana roi divin akodirige congo mutu nyonso pays nyonso ekoluka koya kobundisa royaume congo bakodinda na mai donc ndenge eza na bamiracle oyo ekosalama kuna bato oyo lokwa baza na bango baframaso bandoki bakanisa mabe le bakolinga bakomeka roi wana ozala na congo bakomeka congo bakomona susu makambo oyo nzambe akosala yango makambo oyo ngena efendo na video oyo nzambe azala moko na moko ozwi video oyo comprendre yango ndenge nzambe alobi na biso comprendre yango mpe zala na kobanga nzambe ntango na kobanga nzambe toyeba ke enlèvement ezali okokufa lelo okokufa lobi siko soko obongisaki vi na yo te soko obongisaki vi na yo te eza bato ebanda kobandi koloba yesu azoya yesu yango ayaka te mais lingwa mpe ezoya lingwa soki eye mpona yo eza dernier jour no na mokili yango wana siko soki ekuti yo na position ya mabe omoni te ke na enlèvement kozala te yango omoni nzambe alobi ke na enlèvement bana ne bakozala ebele te ya basi bana ne ya basi ebele bakotika na enlèvement yango ane ko alinga beta bango mpo batika bameshe na bamaquillage mpo mokolo yango bazala enlevé c'est ça mpo ntango mosusu liwe koya ekuta yo te na bameshe na bamaquillage te ntango mosusu oza no parmi bato bakokende na kongo te mais enlèvement ezali lingo otika biloko wana mposo lingo eyeli yo eloko motu oyo ezali ke orate enlèvement te yango na soki nga na opesa message bobondelaka saint esprit afin comprendre bino message oyo nga nazopesa afin comprendre bino message oyo nga na opesa besi le mort eza ebele na mokili oyo na oyesa no esi le mort eza kotelema siko soki ekuti yo na bamaquillage na bameshe na bapantalon na nzoto no okende te bokoloba kake yango bino évangile botea nalandi na nini awa na nini na nini na chaîne aya ya nani mwana moke ya 6 ans azoloba abi bamama botika bameshi botika bapantalon fenêtre nata audio mwana wana botika bapantalon mpo ekozalisa bino bokonda kolo mwana 6 ans nzambe ekoyebisa ye yango wana na oyebisa bino ke en tout cas makambo oyo bozwa ngo serie nakopesa témoignage moko name kosola na ndeko moko mokolo mpo nazalaka moso nzambe atalisinga likambo to alobi nanga likambo na ntango wana nasola yango na bato mozosola na bato na telefone ntango tolobi nzambe atalisinga bo nzambe alobi nanga bo nasola yango na bato mozosola yango avonsa yango na video nasola yango na bato ntango mosusu omona na 2 jours nasola yango apres natiki yango na grave yango na motu nanga mpo 1 jour nasalela yango video le namonaki nzambe alobi nanga makambo wana apres nasololaki na ndeko moko ya mwasi le naosola nde na bandika koyebisenga bi nzambe alobi aisinga bi mama Deline nga nde nango na 63 ans je crois abi na 63 ans mobali nanga akufaka le mobali nanga akufi en tout cas nalelaki mobali nanga makasi nalelaki après nzambe aye kokonsole nga bi nanga tika kolela poko ozolela makasi boye ekotepui sante na yo garde sante na yo bien mpo nga nzambe na opesa osulu mobali okobala nzambe ayebisi mama wana oyo akufelaki mobali nzambe abine tika kolela makasi boye mpo ekoya kodepui sante na yo zala sante malamu mpo nga nzambe na opesa o libala na opesa mobali mosusu okobala osala mariage mama nakamwa kaka bi nga mpenza na age nanga boye vraimen nzambe akepianga su libala elekelaki ye alobaki nga mpe na age nanga boye nzambe apianga su libala ndenge nini elekelaki ye après afanda boye après soki 2 ans je crois so nabosani te alela comme ça aloti ndoto nzambe ayebisa ye nzambe ayebisa na ndoto abi okobotaka mapasa lakisi ye bana nga bamapasa biyo lero obala obotaka mapasa alobi na kamwe nga na age oyo ya 63 ans bozoyoka témoignage oyo alobi nga mpe na age oyo ndenge nzambe akeloba na nga ke nga na kobotaka mapasa nga si nabota deja nasisa kobota kala nazalaki na mobali na nga très bien mobali ekokufa nzambe alobaki na nga nazala bien natika kolelalela mpona odetruire sante na nga akopesa nga libala siko ndenge nzambe alakisanga su bana mapasa bi okobala okobota bana mapasa mutu aza na 63 ans yango na oyebisa makambo yango yango yo ozolanda nga oza na bilaka ya nzambe nzambe akometa o libala okomi na 60 ans omwa libala omona yo kuta bama lobala nga libala boyebeni eza ya solo nzambe akosa yo te nzambe akosa ya mutu te ntango na obanga nzambe ekokisama nzambe abe nanga bato bakobala na royaume congo bato bakobota baosi batika kobota kala baozongela kobota donc vie kozonga bato akorégénéré bato akozongisa bato bagene raisonner na age ya 60 ans nzambe alakisi bamapasa obota bamapasa ye azokomprendre te na boye ta mosusu yo oya komprendre yango kaka ke eza ta mosusu révélation bamapasa omoni yango kata mosusu nzambe pourkua kolakisa yango boye yango nazoyebisa bino naoke soko sona ndeko mo ndeko mo ayebisinga bi nzambe akometaka ye libala banda soki aneni nango wana ti tokóma lelo ba 12 à 13 ans nzambe akometaka ye libala ti lelo banazela libala na ti lelo akomi soki na 5 quelque libala mpe ti lelo ye na okata ya kokana te me nzambe alobaki na nga na kobala natambolaka na okoyoka nzambe alobi naki tambolaka na obanga nga okobala na kopesa oyo libala okobala
Bandana maloba na yango plus de 10 ans yango. Yango yo sokozo se retrouver na makambo oyo nzamba prometa ko libala. Ata libali ata basi komi tunisama te. Oza yo moko mona mbala mona loba vina nge suka nga penda na mona ka kutu te nazo yeba tende ni vina nga eza ko suka. Komi tunisama te vina eza ko suka te. Vina eza ko suka te tambo na kobanga nzambe kokomona. Okomona ba meve ya nzambe avant okufa ndeka toza bona mukili. Omona ngo. Omona ngo. Yango na loba na batu nyonso oyo nzamba prometa libala. Batu nyonso oyo moniko agise pusani nga mwana ko bala na nga sutenga ndeza boitika na nga kaka na fanda na nga kaka na tala ka bakoko na nga c'est bon tinga na ozela liwa longola makanisi wana na mutu na yo longola na mutu na yo lobaka nga na zozela kwa yo mkongo lobaka nga na ozela kwa yo mkongo makambo ko sa mianga na kwa yo mkongo oyo nzamba ko linga yango esala makati na nga to zongi na likamba batu ko bota to raisonner biso moko na tamu na kala ba mama na biso kala bande ko bota bana soki mutaboti bana mukie aboti si bana soki mutaboti mukie aboti sisi biso tokola na kongo toyebi toyebi soki mutaboti bana mukie aboti sisi bato bando bota ba 9 ba 12 ba 13 ba 8 ba biloko moko abonso ka boti mukie aboti sisi melelo mutaza na si bana donc bato bamona peut-être ndenge yende kaka mutu vraiment aboti bele vraiment boy non na yonde ko oyo ka ndeko na ngazo bota boy pona nini c'est repentir na maloba na yo c'est nga nzambe kolimbisi pona nini kona ngazo bote bele na situation ma malonga te azo bote bele yo mtozo pesa bana na souffre de vie c'est repentir na maloba na yo loba pona ndeko na bota bana bele c'est repentir c'est nga nzambe kolimbisi to nzamba zo kama wana maloba na nzamba zo sepela nango te bato baloba ndengwana dele koma mutu abotika bana misa ta bien koki na bana misa to nzamba alingi bongo te bo c'est repentir bo c'est nga nzambe kolimbisi ngani sanse na lobi po aza mato ya koyoka ayoka za mutema kondima andima asalela ngo tiamo na misala komitu musama te bana bakolia nini bana bakovivre ndenge yo baka nzambe yo mutu ozopesa yo mutu ozosala nini boyboy yo mutu ozopesa eza na bandeko mosusu bawana na kotiango na olinga na bandosala bavideo mosusu ezala kaka baréponse esi baquestion ya bato mpona zwaka baquestion ebele baquestion onga na zwaka le na orépondre bato esala nde eloko moko kefo na ya nango na réseau sociaux le baquestion mosusu oyo bato baposaka yango ezokoinspire sur quelque chose kati na ngai ozomona wana na kolobela yango le na kolobela baquestion oyo bato bazotuna ke mpona komela bapilile babiloko wana estce eza mabe toyebi déjà ke eza mabe biso nyonso bana nzambe toyebi ke eza mabe mais moi baconseil mosusu en tout cas ekoya na bavideo mosusu na kosala ata mpo na osala lelo chez quoi na osala yango kala mingi mpe nzambe apesa makasi na osala yango kala ndenge nalati bosiko na osala video mosusu na korépondre si baquestion donc na balotia na bavideo wana na otia réponse na baquestion numéro 1 na lotia na banuméro po boyeba ke numéro 1 si natalaki numéro 2 na natali te na ndosala yango nzambe soki apesi makasi chaque semaine na ndosala video moko mpo na korépondre na baquestion mingi ezala si bavideo oyo nasala soki moto oza na question oma yango ata na commentaire nopose question na obi otinde nga na whatsapp na nga otindeli nga question na yo na eza te koona kotia audio na yo boye te eza bon te soki yo olingi natia audio na yo na otia audio na yo ndeko mosusu atindelai nga audio moko age kwa alobi bato mosusu atindela nga bavosi mo atindeli nga vosi omona abi mama deline pardon vosi na nga kolekisa yango na réseau sociaux te bandeko na nga jamais ata kutu nazalaki na bonzambe te jamais nakozwa vosi ya motu nalekisa yango na télévision sans accord ya motu wana jamais ata nayebaki nzambe te oyebi ke biso bato tozalaka nga namonaka yango nazotala vi na nga dépasse vi na nga ya kala avant 2021 donc avant 2022 naya kati na nzambe nazotala vi na nga ya kala makambo ebele naboya kosala yango kaka bongo sanke bateyanga ke eza mabe yango nazoloba ke ata nazalaki payen nakozwa jamais audio ya motu oyo atindeli nga audio na ye nalekisa yango na video boye bato nyonso bate bayoka mongongo ya motu wana ata nazalaki payen nakosala yango te nzambe na likolo ayebi ata nazalaki payeni mpenza ke oyo nayebi na nga nzambe te natambolaka na obanga nzambe te mais nayebi ke na conscience na nga na kolekisa audio ya motu te soki apesi accord te baaudio nyonso oyo nalekisaka awa natunaka na mokolo audio na ye wana so namoni ke nasepe na audio wana mpo nalekisa yango bato soki motu moko azali oyo ngai ayoka voi na ye ngai nalekisa awa sanke natuna ye abenga nga akomata na komante ke nga intel olekisaka audio na nga boyeboye sanke otuna nga natuna toujours bato natuna toujours mutu nakotia yango bongo te so mokolo bomona nga mama deline nakomi kotia audio ya bato oyo batindelanga nazanga audio ebele ya bato misusu oyo bato bakonfesaka nde na efasaka oyo motu soki akonfese na audio akonfese na efasaka yango mpo nayebi te nakobungisa telefone mais baoyo eza nango baaudio kaka normal moto azotinda audio moka normal ezala natika yango mpo na référence moko nakokanisa likambo boye motu moko esenga na ozonga na page ya motu wana mpo nayoka makambo oyo alobaki mpo esunganga baaudio ya bato wana baconseil ya bato esunganga soki nalekisi audio ya motu voce ya motu na réseau sociaux eke motu wana alobi ke mama ndeni natunaki ngai te avant alekisa voce mpo natuna bato mosusu baboyaka na bango alobi no makambo kitoko boye
ma sœur na le kitonga de côté maman de yo mon kalo bango na koko kakolo bango de yo lo vérité na kwa ko bango de yo lo vérité pour message yo moto yango fo yo mo le ka bolo bango ite maman de na linga nga audio na nga voix na nga e bima na réseaux sociaux na tikaka na le santé na le santé ba de ko na moko boko yo kaka mutalobi maman de na le si audio na nga sans que ngai na pesa permission mpana bola ila nga di na mabele pardon na c'est no pardon moko longo na ila nga di na mabele o tela nga ba je bo ba ke maman de lisa bungi nzela bolo ba ke maman de lisa bungi nzela po eza na batu mususu yo kanisa akaza mona nzambe mesa bunga kinaye tozana ba passer bele na Kongo wana babandaka nde bazala te babandaka na bonzambe ya solo babandaka na bonzambe ya solo mais après le babunga na bango nzela boye ba misusu baza inconscient babungisi bango nzela inconsciemment ya zo kanisa kaka zaka na bonzambe nzoka sa bunga kinaye yango na nga mama dedi mukononsa makambo bongo na tia audio ya mutu sanke na tuna permission na ye pardon bobondela pona nga pardon bobondela pona ngo banzambe ezongisa mama dedi na nzela boba bena nzambe ezongisa mama dedi soki bazwi bake na ye wapi bapolisi soki nani kuna nzambe aza capable akokangola ngai nasengi bino vuma bon po ata nazaki paye na kozwa audio mutu te na tia na kozwa ngo te yango na bato nyonso botina nga baaudio na bino nde nalobi ke na balosala bavideo mosusu nalota kaka réponse ya baquestion oyo bato bakotuna nga donc otuni na yo question na audio na yo nakotuna yo ke audio na yango nalekisa soki oboyi na yo problème te nga na ozwa na nga kaka question na yo oyo ozaki ale nga sikoyo nabondeli nzambe apesa sagesse nini makambo nini eza na question wana na oyo nga mpe nayebi na oyo nyonso nayebi nde nakoya nango na réseaux sociaux nakoexplike ke question boye réponse nango mutu moko na otanga mpe komba mutu te mutu moko atuna nga question eloko boye eza ndeni nakoexplike si baquestion yango donc yango na obanda kosala je crois que nzambe akosunga saint esprit akosunga na korépondre na baquestion oyo na capacité ya korépondre baquestion tule na orépondre eza te na répondre par rapport ya sagesse na nga moko ya bomoto soki eza mpe bongo te soki eza na mwa rm ndeti na kolobela na video oyo ezoya comme ça na esika ngo bien nzambe aza na moko kati na bino kimia na nkombo na yesu eza na ndeko nyonso akolanda video opartage video leo ozolanda video oyo na ozonga numéro 1 kala